Matondo mingi na bino bandeko na biso, bandeko baindo, bandeko balandi ya makambo ya tina na kati ya Tata Ngunza TV. Topesi bino longo na pe mokakozwa na ngonga bopesaka ntango na ntango mpona kolanda maloba ya Fumu Kimbangu na nzela ya banganga bangunza wapi bantoma ya Fumu Kimbangu ye bazo koba sango ya lobiko ya loposo moyindo. Yambo ya maso bongo tozongisi matondo pe lukumu na tokaki ya likolo na se kokanisa biso baindo kotindela biso Fumu Kimbangu ezali eloko ya kozongisa matondo mokolo na mokolo. Po soki Fumu Kimbangu bayaki te nde baindo baza effacé na surface de la terre. Po bapesi mabele ya nkiteleki kasi buzoba ya moyindo aza kokoba kolanda maya bapaya azangi kozonga na bokoko bonkulu po epese mayele ya transformation ya minere na ye. Nzoka yambo moto azala yambo bongo mosuni ezala na bomo nde molimo ezala yango. Donc molimo nde aza ressource ya mayele ya physique. Lenge moko ndoto sabon na état spirituel o eza kolakiso maye makoya pe na mukila musuni moni yango. Donc mokili ya mayele nde mokili ya ndoto. De la spiritualité la source ya mayele. Matono na yaki pa vita ndima ko tumbama na moto pona ko sakola koya ya nkoi mobali nkoi ndombe Fumu Kimbangu. Matondo na bakoko babiso lata maki na mpifu na bokasi ya kobenga na kadia mpemba na mabela baindo atako azala simbaki mando kasi bakoko badesidaka mokolo moko ya koloba trop c'est trop. Mokakozwa na bana milaka mingi pena na molakisi nzela eleko oyo longi motangisi balakaka ya solo amonisami ete bongo aza na biso elongo biso na nzela. Matondo na banganga ngunza bangunza bantoma mpe bana bilaka bapanzami mikili mobima. Inge talelo to Yesus koko babobomesa lolenge mayema azotambola na mokili. Eza kolobela biso quelque chose bai oyo bana misu mini misu ya komona mayele cerveau ba cerveau rare babisimbi babilima oyo bazomona pa yapi mokili ezokende. Dernier virage au mokili ezotraverse eza grave. Lelo Israël pona baindo eza bongo terre promise, mboka référence, mboka nzambe, peuple nzambe. Et bapesi Israël ba qualificatif nyonso ya bosantu ya malamu. Nzoka azate ndenge baindo bakanisaka Israël wana zali. Yambo nanu Israël peuple juif wana to le balon bande kone moko ba memi bango na kibowumbu ba panzani Europe mobimba. Pe holocauste catastrophe o ba boma bango cascade na pouvoir ya nazi ya Hitler. Jérusalem pillé détruit po etangamela bango bongo. Israël comme État et comme bongo État après deuxième guerre mondiale. Quand on a proposé mabele ba pesa bango po ba récupérer bango ba kende. Peuple hébreu. Ba mbate ba pratique na bango, eza ba pratique moko ba ndeko na bango ba sepelaka na ngote. Ba pratique ya bondoki, ya bozabolo. Et po baloba yango te nini ekosala kaka ete bandeko na bango ya même race baluka destruction na bango moko peuple juif wana. Biso tu baindo yangana tozala te bango na bango. Hitler a proposé atia bango na aluka territoire na Madagascar atia bango kuna
baluka batile ba en Afrique du Sud na apartheid baluka mabele ba pesa ba peuple du fana ba meka ko fana na titre symbolique kaka balinga baya kututina Uganda kasi lokola banglais ba occupaka Palestine déjà habité na ba musulman ba palestinien déjà ba fanda na bele na bango ba botani ba kipaki yango déjà na Jérusalem nyos ba kipaki yango to comme le 14 mai 1948 ba proclamé bongo officiellement état d'Israël de bongo bazwi na nkoma belé bazonga kiso bilaka na bango la terre promise donc bakaniseli bango ma espace ma contrée ya Palestine il comme état d'Israël Jérusalem bongo ville naître ya bazamba premier ministre donc sous état moko veut dire ya ko kanisela et ki bonzambe moko te za kuna o ba indo baza ko prétendre kezali te et soki bazwa ki partie est ya Congo ndenge lele bakoma koloba ete Bible ba fleuve Euphrates eza kuna na Congo Congo nde za kite za ki zoki jardin de so bazwa kisiko est ya Congo ki belge ba koti mafongo ba tikeli Israël mo espace ya mabele mais sili moto moyindo azopesa énergie na Israël yango sala ete moto na bango epela bedi moto koma mofuli moto ya Israël mofuli moto ya Vatican et mofuli moto ya l'Occident et ye moko atiki bakoni lituka na bango nzungu na bango banda makala wana babwakela mai ezalaka kabo na kofula soki bangunza te soki bana bilaka te na nzela ya nisonga nzela. Israël a mené la guerre mingi pour reconfirmer mabele wana. Ya Palestine bien sûr, le comme état d'Israël. Donc kabola mabele bango pe baza ba cousin. Donc ba kaboli mabele espace moko mukie ba kaboli yango ba musulman na ba chrétien. Donc eza guerre moko ya bonzambe, guerre religieuse au monaka, guerre sainte. O ba ozo za ko persister jusqu'à la preuve du contraire. Israël va se prendre na groupe ya résistance branche d'armée moko bengi na kombo ya Hamas et baza ko œuvrer na territoire ya bande de Gaza na mboka Palestine o ya bango moko et ba lokola groupe lokola ba mai lokola ba groupe kaka oyo ba groupe il y a défense locale mais structuré organisé Hamas wana oza koyoka donc veut dire personne moko moral mais ils ont le représenté et pas il y a Mohamed Def na kombo na bango ya Islam kuna Mohamed Def wana Fedi baluka ko bomaye na ba moyen nyonso mais baza kozwa toujours échec bazo réussir ko néantir. Lelo Israël oyo aza bakumisa ba service da ya renseignement na ye premier au monde mais akoki te koyeba vent oyo attaque oyo préparé déjà pas moins de une année ba préparer déjà attaque ningini ba kotaki Israël wana. Mais bandeko na bango ba cousin na bango ba musulman oyo na Égypte ba égyptien nde bande ko souffler bango ki attaque moko e ko salama bo sala ngele mais bazwaki yango au sérieux. Mouvement wana groupe wana et si prendre Israël et bomi bango mingi koleka pe ezwi ba notage tolingi moko tolobaki ni mission uti koleka kasi tolingi toloba nini au juste makambo eleki ete baindo nini elobeli baindo nini cela veut dire baye oyo bazalaki batu ya kobanga
batu oyo ndeti baza ba omniprésent, baza ba intouchable et baza likolo koleka, mais lelo ba touché bango pe la paix a changé les camps, baza pe kolela. Israël asali riposte o azosala déjà na moment otolo bala lelo le 16 adia ko bengana ba civil po sikwa kite ba soda na ina se po a matraquer attaquer le sous makasi koleka, mais déjà abomi ba innocent ya bato ba vie humaine ya bato nzoka ye fallait prêcher par exemple kolanda moto aliboma na baindo il faut yo olatelamba soki olandi ye na olenge ye azaleleli motaka donc baconfronte bino mibale donc Israël bongo akomi état voyou. Sikoyo baindo olenge bamonaka Israël comme si soki aussi moindo bafandaka likolo nzambe akitaka kuna e moindo akondimani na facilité. Soki eza bongo ndenge nini te tobaka le Dieu tout puissant koki koprotéger Israël te Yahweh oyo atona na makasi nyonso ndenge baprésente la ye, il est capable de protéger. Atinika ndenge atinaka ange soki Gabriel et akoyaka na mapapu na ye azipi Israël yango babombe pe bamasasi yango ezwi pe ba peuple juif te peuple eli yango te. Mais pourquoi ça mi bongo te? Cela veut dire eza ba illusion ba kotisa batu na mutu mini pena baindo. Donc même histoire à Jésus yango nde ba kumbe ba kuti bango ba kolo Jésus bandima na Jésus on a noté. Ti lelo ba bazilaka ka Messie fo aya nde abikisa bango. Donc Israël aza pragmatique oyo azomona ete mokili ndenge ezokende il faut à occuper bana ekolo na ye ndenge puna bazalaka osilisi kelasi mibali bake 3e formation militaire bana basi 2 ans kuna na Israël mutu nyonso aza kuna aza soldat pona ni po bazobanga attaque extérieure et soki baza peuple li ya solo ya Nzambe bakobanga ni po Nzambe aza le tout puissant l'éternel des armées muta convaincre Nzambe azate soki si eselema si ils a vrai kombo Israël na Jacob koko na bango babi abundaka palonga Nzambe na Genèse soki eza bongo donc ba Israélien bakozala peuple ogut la pongia malamu bako s'inquiéter na ba bombe physique pour tout est possible et pas ya Nzambe. Donc lelo e plakis na mokili ete baza peuple lité eza terre promise te baza te ne bat bakansaka bazali bazaka batu normal kutu mabe mingi nde sala me pa na bango po bazoboma na ba innocent. Donc ba groupe wana ya Hamas bana na droit ba réclamer Jérusalem mabele na bango bafanda kawana ba okipa kawana moni donc banglais batu ba déjoua ba salama mafongo po bapesa espace na peuple hébreu wana na peuple juif. Sikoyo na baindo bateyami nini soki peuple ya Palestine wana bazaki lokola peuple congolais a majorité na foi chrétienne mbesi balimusa bango na ba peuple juif wana, mais lokola baza na religion na bonzambe baza soudé na bokoko na bango na kati ya biyamba ya bokoko na bango islam baza ko tenir tête jusqu'à preuve du contraire. Donc bayebi que soki ba telemite ba bundate alors ba convaincre bango yango tilelo et ba groupe eza ko botama pour basa la résistance na Israël oza ennemi géré ya barab. Donc na mutema ya arabe azomona été effacé peuple juif na mutema pe ya Israël amona été peuple na pe a existé te, mais baza ba peuple frère ba uti bango nyonso na patriarche moko koko moko Abraham. Iyebisa biso ete bazalaka kaka makasi bazalaka kaka mayele na kozonga na bitambi ya bakoko na bino nde bango bato bapesi bino vie. Donc mama oya boti ya sopi makila pona yo
moyindo aboyi ye andimi moto oyo batia na croix bolumbu abeta masete na ba problème privé na ye parce qu'il faisait égal à Dieu et moyindo bateyi na ba façon moko boye andimi et makila à Jésus à croix sur paille a ignoré makila ya mama tanga na maternité pour epese vie plus grave kutu bon maman o aboti maman na yo sikoyo koko wana za source ya vie pour pesa maman no vie pour maman jusqu'à abota yo mais za kokanga koko wana ndoki au moins pas yo wapi toza dessoudé déconnecté et to koma bana bitinda ya l'Occident to koma bongo ba sous-homme ngonga epesa meli biso na pasi ya Fumu Kimbangu 30 ans na boloko ya yoki pasi na nzoto fimbu 10 premières années pour afuta pasi oyo yo lelo ndima christianisme ne ba koko bandimaka christianisme bazongi na komba bapaya na religion bapaya nde Fumu Kimbangu akendaki ko effacer ba faute wana ko futa ba faute wana pour ramener milio ba koko na bloc spirituel na biso Mpemba Kalunga. Donc ndenge tozo continuer kokoba na religion ya mupaya ya occupant ya colonisateur oyo aki kokolonize biso parce que colonisation esalama na lelo ya même te yaka pene na munduki ye na mbeli ye na épée etangisi makila pe atiki bondokile na kati ya ba religion chrétienne donc baza na intérêt ya moyindo bongala la pongi na kati na ba religion chrétienne pe ba musulman bango lisu banyokola biso bapa na intérêt moto moyindo ala la pongi pour ceux qui l'homme noir balebi ki olamu ki ozongeli bonzamba bakoko o Fumu Kimbangu ayaki kolakisa biso kotikela biso bilaka lengi tokotambola lobi soki tondimisa wa Fumu Kimbangu babi ete tokoma tokozonga kozala boko banzamba mokili alors bango bakozanga okutani nanu basali penza bitumba kuteza ezaka basala entraînement na dojo mais combat pena o bakubunda pena na dojo eza nanu parce que les a majorité tolobela ya Congo Afrique centrale Afrique et bakozwa botata mokili bon Fumu Kimbangu e bakozonga na biyamba bakoko na bango na kati ya bakilomba kibundu bazongi banzambe mbota mutu pedi Égypte bakita bamata baboya balinga ekoki a aucun cas etikala ya peuple lo a occupé yango po eza devoir sacré ya nzambe nyonso ya moyindo ya longo nyonso ya moyindo et ya nkoyo ya moyindo il faut Égypte antique ezala ezongela maboko ya bakolo nango bayindo mais lokola faiblesse spirituelle ya moto moyindo oyo akena biyamba wana ngezo sala ete mweku to mekata kofitola mbange zate parce que toi lokola mona moka muki azolinga bunda na Tyson c'est pratiquement impossible fa na otaya kola fika mesure moyindo akobunga kata akokola kaka un jour donc ban intérêt imaginez ba comme si moyindo pas plus tard que hier na Libye veli ndenge bapesa ki mandoki bazali contrôle nango l'Occident ete lelo na après chute ya Kadhafi passe na Libye wana za vouloir yo salinga ki bongo pe arrêter yango bongo koko sauté sikoyo bazokanga batu balinga ba traverser Europe par la mer Méditerranée so na munduki na Libye actuelle veut dire comme la COP pona bango bande ko na biso Afrique de l'Ouest bali bakati bakeni pe poto mais bakangi ye bana foi islamique bakangi bana foi islamique ne bongo ba comme bena vendredi le jour sacré na bango veut dire bakangi ndeko kati na bonzambe moko bazo sala mais ye pas zo sambela ka nzambe wana na bato bakangi ye et bazo senga mbongo koso batika ye et bazo maltraiter o souffrir mais vendredi zo bela kaka même nzambe na barabu wana et puis azui chance à kati ya France
ake Italie katisi akobika kozalaka na foi islamique. Est-ce que moto ça sous mutu? Donc tokolonga etumba oyo na kozala na foi chrétienne te na foi islamique te. Il faut to bima na biyamba wana ya bapaya pour ça ko affaiblir biso davantage. Tokokoma ba révolutionnaire ba kémite ba africain les toko s'accaparer na connaissance ancestrale. Les toko telema makolo biso na biyamba ya biso ya bokoko ya boyindo. Koko aza nzambe, nzamba za koko. Et bokoko neza bonzambe. Yango na tradition, yango na religion, yango na boti religieux, yango za ko kangisa biso na Afrique spirituelle, na Congo spirituel. Toto kabwani na bango, veut dire nzeta kabwani na misisa, to pe mukia kokweya. Ya moni mbu makuti mebota na nzete weza misisa nkatu ezate makasa pe ekokauka. Et africain ni na pesi ya ye de meilleur na ye. Ngonga bongo ekoki tobima na biyamba ya bapaya. Tobima na christianisme, tolongo na islam. Po eza ba faute, eza ba libebi ya makasi, eza pena lisumu zo kumba lisuma na koza na biso kata mabele ya kuumbela na bomoi. Donc kozala na ba religion étrangère, za bongo lisumu, yezo kumbela biso lisuma na koza na biso na bomoi. Donc moi to ba chance ezate po tozo komana na koyina maipa ya bakoko oyo batikeli biso même race même makila bakoza pa na biso e balege biso mabele ya Afrika e batikeli biso héritage ya loposo o loposo malamu koleka mokili mobimba e bapesi biso makila oyo totama nango lelo nonga bongo ekoki ba ete Israël azo défendre mboka na ye pamba ta ye ke soki atelemi te longo changer sa tête peuple palestinien pe azo telema kwa ete ye ana droit il faut pas battre la mabele ni yango nazo bunda chaque peuple atelemi na religion ya bokoko na bango biso bongo baindo bakolo mokili sikoyo il faut bongo tozwa conscience ete kokabwana na bakoko eza bongo mabe makasi eza bongo eza bongo kozanga bonzambe po tozonga na bonzambe faut tozonga relation na bokoko na biso na bonzambe ya bokoko wapi ofumu kimbango na boko proni kolakisa biso po singi katana ki sko mosangisi yango fumu kimbango to tia liboso fumu kimbango alone masukati na biso to luka biyamba oyo ezolobela kiboindo za ko prone l'œuf la foi kimbangisme authentique ngonge koki moyindo telama zwa courage lola ezalaka te soki osali yango te lifelo pe ezalaka te soki yo moko ocréer lifelo te na boyeboy na yo te mutu moko akei likolo na corps physique aza te Jésus pe akoyaka lisusu te fumuki mbanga tiki bangunza potokoba sango lobiko leposo moyindo tuzo koluka indépendance spirituelle longwa na pensée négative ya Bible ba promesse eko réalisaka te longwa na ba promesse ya Coran na mutu eko réalisaka te yo moyindo bongo s'accaparer bofumuki mbango kati na kozonga na bitambi na ba valeur traditionnelle na ba valeur oya biso ya kiboyindo poto tombola susu ya poso na biso tolonga nanu kobengana kimopaya na mutu na biso na pensée na biso na lenge na biso ya kokanisa tobengana christianisme tobengana bonzama bapaya islam tozonga na makanisi na bonzama bakoko na nzela ya mfumu kimbangu ngonga ekoki moyindo telema kozwa destin na yo taisa biso favorable lelo baba zobunda biso ara to contempler to expérimenter bilaka mfumu kimbangu pona tombwa ya moto moyindo pe na Afrika matondo na bino banso pesi biso ngonga moka kozwa na bana bilaka mfumu kimbangu yala kayala matondo